Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabianini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre ya bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu, pas vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, auteka nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Liko ngande na suyo na binu boy. Bonjour, vous regardez la presse. Bonjour, bonjour na batutu bazo kotala ngai. Bonjour na grand prêtre Kosa Couleur Mutambongo akisasa, mutaleki tous les bateaux bazana là. Kosa Couleur bambota trop place aux amis, ba bon retour au pays, ba bon séjour encore une fois de plus. Na Dede Koko en Allemagne, aza déjà na kisasa wa. Esther Foyi la masana ngai. Deux voitures à sombi à Sika Esther Foyi la félicitation. Moi si yewana zo kosomba ba voiture bien. Bonjour na batutu, batala rabiso voilà donc nazana sengo kosaka na tende nazabu nazana méchant posana damata mutunde nazabu. Méchant kosaka na te. Ah ok, c'est pas méchant dans le on a plateau. Bon mouvement. Mouvement Isaac Kitoko, en tout cas Jet Set dans la préparation concert à Munene. O wapi fait rigoler avec nos bêtes à concert na Casino de Paris. O wapi ngana zo benga ngo le retour de la musique congolaise en Europe puisque belé ba beta ba musique ba te belé ba daya. Le risque la congolaise kuta ko fa na concert mo wa ministère makele la keno beta ba te belé ba daya. Donc le retour de la musique congolaise se fait rigoler Jésus de Nianso wapi mundele mo wa vandi. Akanisa lobino ndenge za boye fait rigoler fa beta concert. Et on m'a bengi se fait rigoler Jésus de Nianso beta concert na poto. Donc tous en préparation, ba tout bazo ko sala toujours répétition en coulisses au moni toujours banga chef de l'état, toujours banga le gouverneur de la ville province de Kinshasa. iPhone 12 de tous les gouverneurs Jantini Mbakangobila iPhone 12 o wapi azoko sala musala kitoko o wapi biso tozoko banga tozoko tosa couvre-feu yango moni le padre moko ntombolo mama wakaninda azoko beta concert azoko beta comment dirais-je azoko sala répétition en coulisses quoi. Ah ok, c'est bon. Tout qui n'est ce que tout le monde y a fait rigoler à Monaco. Finalement à quoi ça ni juste. Voilà donc faire rigoler na kata Monaco. Na yebisi bino ke faire rigoler na concert na Monaco wana eloko aliboso nazo yebisa bagola na bagoloise accueillir tourisme te eloba bande ko na biso avec no na yena nga tourisme te faire accueillir pour signer pe contrat ko beta concert na Monaco. Donc wana faire bengisa ki azaki invité spécial na festival moko ya film na Monaco. Monaco ezaki mbanseke te. Vous comprenez Monaco eza kitokimo c'était Monaco eza libana mboka mundele o wabe babengisa ki faire rigola. Mais au moment na pena mutavandi pena lobi ko non ndenge eza boye faire aza local. Tena comme on a puisque na méchant faire aza local mais regarde-moi yango ne beti kuna yango ne beti na kati ya festival faire yembe regarde-moi ba sepeli ba beti maboko ba kangi ba photo siko bino ba analyse akisasa bovanda bosala ba analyse na grand-père ya kitambo ya mukuse wana vanda yaka te eza na grand-père mo tonton moko boya mukuse lo ba lingana moko boya ngako tambushima ya bien ya mbandaka non ebeta ah oui Kene na songi suko kene piano kene asala ka banalize lokuta contre bato po bako sa keno faire rigoler za local mbutalika ku yaka to sala émission yaka to sala analyse mbutalika ku nazo benga mbutalika ku po aza tata mukolo mbutalika ku aza na 56 ans azoko sa bato keno yende ayebi makambo nyonso yende analyste alaka musicien atika musique akoma comédien ko imiter vient na biso moboto moboto mbutalika akima akoma lelo journaliste ko sala banalize pamba na ba dide mususu ole obeta musique na boîte na yebite soko pango ya ki boîte esili okomi okota ko sala pe banalize na ko lokota bango awa puisque naza na méchant. Deuxième des choses faire aza local mais mutu local bazoko bengisa ye na ba Monaco kende ko sala ba festival kende na ba concert kende obeta ba concert ki localité ya faire rigola yango wana tozala nanu bato to solo ata normal. Ah bino bokomi ko sala banalise ya ke faire aza local mais faire yona ba bengise kunati misa makelele tantine Fanny oyo balobaka ke non ndenge aza boye aza international na ba débat na lobi na za te pona kotanga bato moko boye na za na tante ya kobeta masolo ya bato oyo babeta ka musique bana maternelle ah nazo beta lisolo ya musique ah nazo beta lisolo ya bato ba kotika ko sala ba œuvre bato batiki ba œuvre
kobeta musique eza kobeta musique est-ce que ozobeta genre musique nini puisque eza ba musique mosusu ozobeta sikoyo bana maternelle osentir pena ke non musicien moko boye abetaka ne musique kaka courte joie likolo ekenda wapi évident wana musique te musique tika empreinte tika ba œuvre ozo comprendre sikoyo bato banalise nalobi babengana ngalimana ambola maman na empreinte ya kosaka na terre maman na nzembo sikoyo tellement que Tantine Fani a comprendre déjà que Ferré est plus fort que lui. Il commence maintenant à acheter des gens pour passer à la télévision pour faire des analyses contre Ferré. Vous comprenez? Après avoir acheté un pasteur, il y a un tempo, il y a publié à Mutakala, pasteur Bakangaya Kenda Nandolo, pasteur Denis Les. Prophète, ok. Prophète, il y a Bakarola, il y a un tempo. Après avoir cocoté dans la prison. Ah, wapi, Nandolo, il y a une prison à Makala, il y a Nandolo, et c'est un criminel, à Kokate Atika. À son Manda chante. Manda chante, c'est le seul musicien où les lots azan héritage, il y a un mouvement à Bakoufa. Manda Isa Kindokia Kimukolo, les lots comme le Canada TV pour nous chrétien Ferry. Mais pourtant, Manda va tirer les mouvements à Bakoufa. Donc, comme ça, il y a un tourbillon. On sent que Tata Mukolo Manda, Azara na polémique, na Jiba Akumba était, les lots a commis contre Ferry. Mais il y a un Manda, bêta combien de concerts na Banda va tirer les mouvements. Banderole nini ya manda oyo ya kota et beta partout. Manda lelo azala raté. Petit na biso moko yaka choko ebele mundibu. O sentir petit, oza congolais ou bien oza congolais te. Tout ça l'analyse bo. Bino mundibu kati. Naza ko tout pona kotanga Robino aza joueur ancien joueur abeta ka so balé. Mundibu ba musicien na biso lelo. Nazo lo bana yo ka c'était ancien joueur Robino aza brésilien abeta so son ya Congo Robino azala raté. Et bon, depuis tant Congolais que nous avons combattu Robin, il y a un moment où nous avons dit que nous avons combattu des Pamba. Au moins, nous avons dit que nous avons combattu aigle. Au moins, nous avons combattu Bibouele. Kassit. Où est-ce que papou? Babengo tocha na mulongoni puisque musicien soit combo na yo olinko zoate aigle okomi nyama. Ça c'est que to benga yo moano, to benga yo soso, to benga yo do okomi no Bibouele, donc un musicien Bibouele. Bakokate. Lelo basomi moi et loro moko boye babengi soki DJ. Obiso to benga na tuluba DJ. DJ wana na ebiso ke DJ Amaroula c'est ça. Moi je sais pas Amaroula za mutu na biso. Amaroula za le seul DJ du peuple. DJ on est obété là. Et ça DJ moko bakanga viola moto akena prison. DJ Abdul c'est ça. Je sais pas ici pour na kotanga papa. Ba Abdul eza komba ba comprendre ande ba tu peux pas comprendre. Au moins za musulman te. Makambo tozo boya yango wana. O sentir pena que o copier combo ya boyelo moko boye babenga ko pasteur pendant que o te ya raté. Yango nde tozo boya. Soko za musicien, oza musicien. Soko za Didi Amarula, est-ce que na ndengo betaka musique ezaka na mwa Marula na kati mwa elenge atlet. Didi Amarula. Ça va. Mama Zali. Po Didi wana zoko leka na teva zoko loba. Yasi sa makambo kuna viola ki mutu nanu. Avant que ndo loba, pop congolais landa yo, lekende nanu na prison ota la place yo bando lala. Faire à cause en charge ko banda lelo ti lobby. Na temps normal. Faire à moninga na bango te faire à somi voiture le plus cher du monde, il faut le dire. Ferrari ezancha gavete pona kozwa yangwa. Les seuls musiciens sont Ferrari et kokani na kombo na eza Ferrari. Faire à somi voiture le plus cher, voiture wana bazo bengango Range Rover 154 800 €. Yé bisangai. Ata moto à Pamba. Et ça? Ata moto à Pamba ça? Moto à somba to le bilango parce que je comprends pas. Mais namoni ka Didi wana zoko le gazolo ba go faire rigola tout ça azaboy yango ngape na talise pena ke Didi avant lo makambo a faire kendo si sana procès ko na prison asili sate muta bongo akokende poto ndeni ya monte ke baninga mususu ba Didi bazoko ya sima bazoko le gaye impact lelo bakangi ba copie ya ba boîte na butu yango moni ekomi ko lobisa ye pa ba pamba ko pesate o sentir pena Didi moko bo akomi ne pamba bilo yo kendo beta musique na café musique yo comme ko ya na TV ko loba faire za moninga ne série Tantine Fani ayaka ko sala test na maison mère Didi wana zalaka ale BCBG bambota trop série Ferré aza chef d'orchestre na maison mère Tantine Fani ayaka pena bo faire le yo ko bina te yo zo bina bindeli ya mbandaka moyen o bina ndombole ko zala te akataye Didi wana zalaka comment mutu moko bakangi po viola ki mutu ayaka na TV po ya koloba tala épargner les cœurs sensibles internet est très impoli. Ce que touché faire 18h juste ngana roya puisque les colonnes na banga nzambe na sena banga mboa okangi singa na 18h juste 20h na robima
soit okangisi ngai avant na bimba ba we ba kotona na lopango no play olala te komela mai na tiji koton olala te do dide wana vraiment asuba lala ba dide mike ba komi ko ya koleka leka ye na sima o sentir pena et puis écoute basuka ebele pena dide otiki basuka ebele komi on dirait net chocoli wana ezaka susu te. Comment une dide qui passe à la télévision pendant que toza na ba dide ya makasi net ba dide franc ya makasi basaka ba analyse la musique te yo zo kolega na TV na kombo affaire ozo kolega na TV toza ba publier yo. Tout le monde n'a pas tué les filles, bakanga bango bakenda ba prison makala balala place à bien moi ba vendre moi place à bien mais t'as là place à vendre azo ko fi ba mnorondie nettement muke et puis on t'a bon ata munora loba et si ka ba tiaki pena zungu afufo ezawana c'est quoi ça? C'est ça, c'est jouer avec des gens. Ça c'est quoi ça ces histoires? Est-ce que dans na mboka oh dida les gars la TV pas bando ça sous faire analyse ya zanani ya beta musique wapi a voyager wapi ya omoni amarola zo ko les gars ye mikolo amarola lekio oza samba na no. Atambola na mutu kanini pona yebi ke faire atambola na Ferrari faire atambola na Ferrari atambola na Range Rover ou asomba dernièrement na concert abetaki de concert asomba 154 800 euros faire atambola na Porsche asomba ki on faire azotambola na voiture mususu ou asomela ki bébé Parker faire isiko azotamba siko na mbamitu kana yetu yesiko banda asomba Lamborghini na kisasa bana kisasa okotemisa micro baladera c'est pas mona ta Lamborghini na yolo. Je suis mon Lamborghini wapi. Yé moko wala wa tende na zaboy. Na sombi Rolls, ba moto moko Rolls e bima aw. Lelo ba we na ba we ba tozo mona ba moto ba boxer yango. Rolls ya somba yango. Rolls to mona na kisasa yango. Ba Rolls yango. Moto tantini fona somba biso ke non ndenge zaboy. Na somba la bino Rolls trop d'avance comme moto yango. Kasala ki biso Rolls c'était. Akena na ba émission na Rolls. Lukutande tozoboya kongola kosa mitro oleki na TV ozo kosa bateke ndenga mutu lukutande tozoboya ozo comprendre ngai donc toza moment sous te bat ba kosa ka biso et on est tozoboya akosa biso trop tolembi lukuta bande ko na ngai ba warrior bino bozo continuer ka kosa la disque d'or. C'est ça aussi les problèmes depuis bazo c'est lango kaka koya yeso yeba na te siko eza na nzela nini non le mec qui a vu que Covid tout consort donc ça n'a pas été mais il a déjà ça ceux qui va me calmer en zone na lobby hein soko talinde ko na biso Nino awuti ko zwa disque d'or Nino awuti ko zwa disque d'or bazui bon moko boy bazui na Serge Baka ezanga na bane ote ezanga na mwa ote congolais fongola miso musicien makelela ko sibiso trop tolembi makambo tolinga ngo lisusu to bandal musicien so bandal tolembi makambo yo to tolembi ngo te tolonga ngo to aza bandal ya bandal wapi bandal na lobby bandal tala moi je suis na bandal 10 ans oyebi sama ma bandalunga yo yebi ngumbola ngana na bandala na j'ai 10 ans mutako sauter c'est moi qui parle ici naza et endroit na yebi sayo et puis ozana ngai sala pena émission normale sala na émission normale ko ba no elote ozala babele na ngana ndenga ko saka na te ça no émission normale ozo comprendre nga donc toyebani na babandalo yo série pena mobuta zobela pena boye na RTG na kalamingwa ba on soki télé Zaïre makelele boma batu ye série wana pena mbule zobeta pena bo sentir pena tonton moko boye akota pe s'il pechanga mabe o sentir pena ke mai ekotisi awo makelele boma batu ye azokolo tala to ana ba vérité mususu tozo lo ba na ba teva Nazana méchant. Dans l'émission, s'il te plaît, dans l'émission. Nana méchant de Naza boy. Ok, d'accord. Ok, merci Mangonga. Donc c'est pas nous, ils Angonga. Tout le monde chana mom qui est au moi chocho à propos de moi mabanga non. Voilà, chana ngai kala mingité eza je suis né décembre 14 février. Bango boa kelika mutu. Olobi? Boa kelika mutu. Nani? Boa keli mutu. Oh, mais zanze monazo sala. Ezanze monazo sala. Faut que ça sala likamba bonga yo. Et toucha nani? Et beta nani? Et touché. Ah. Soki ezo touchenga na sala na ngai. Nga na sala na ngai nzembo. Sana so bakanga nga nzat. Te loko eza te ngai pe na ndenge eza boye. Eza neti. Comment dirais-je? Eza neti comment dirais-je? Nzembo moko comment dirais-je? Eza neti. Nasa na ngai kaka. Nasa na ngai nzembo. Tokei. Aboma papa tokesa. Na boma papa, na boma mama, na koma pede, na zoka koyemba te. Ebi makala mingi te. Toke na mabanga ponga na clôturer s'il te plaît. Donc mabanga na ngai eza mabanga na ngai s'il te plaît on est à Bandal, moi makele Kinshasa nzela te. OK, on peut commencer.
Voilà, ma banga na kosa couleur les multicouleurs. Voilà, merci beaucoup. Bambo tato na batuto bazo talangai. Non, c'est depuis baba banga na yo. Ma banga kosa couleur les multicouleurs, batuto balingaka le bogard de la presse. Donc tous ensemble il y a pas de souci quoi. Voilà, merci beaucoup. Ok, c'est bon. Merci na Lantignon so balanda ki biso so mo kwa tombolo, c'est ça. Mo kwa tombolo TV Batignon so o balanda ki biso. Abonnez-vous massivement ceux qui osent s'abonner. Na noté abonnez-vous massivement. Un grand merci à Luc Amour, papa na Tressia na Gladys depuis la France, Benita Massanga, Fanny Tumba, Dieu merci Chimonga, Meshak et Longama. À la prochaine, merci.